Bote bandeko, lelo nakolakisa bino ndenge nalambaka madesu na ngai ya pembe. Donc pona madesu bozala na besoin ya madesu ya pembe, huile d'olive to huile de palme. Nga lelo nakolambela huile de palme. Ozala besoin na adobo, ail, purée concentrée, tomates, matungulu, cube, feuille de laurier, na maji ya mai. Nakolakisa bino madesu na ngai yango yo natia yango na kati ya mai. Bokomona madesu mosusu ekomata. Donc madesu oyo emati yango nde bokolongola eza ba madesu ya bien te. Nakotika madesu na ngai ebela pendant 1h30. En attendant que madesu na ngai ezotoka, nazo sala sauce. Donc awa na chimwa huile de palme na nzungu. Voilà. Nakataki déjà matungulu na ngai yango nde nakobakisa. Voilà. Matungulu il faut ezwa vraiment temps ya ko kalingama avant ya ko bakisa ba ingrédients mosusu. Non, na otika ngo vraiment ekalingama bien avant na bakisa ba ingrédients na mosusu. Bon, laissez bien mijoter. Là maintenant je vais rajouter mes ingrédients. Moi cube ya mai, donc yango yo. Nako bakisa moi noix de muscade. J'avais oublié de mentionner la vidéo précédente. Donc noix muscade et belete. Nako bakisa moi ail na ngai ya poussière.